Donc voilà, il y a un tour tout à l'heure là. Donc, on a là ce que Simana Bozo pour la STI Yana Maemba. Kamani, les arbres, Pateka la Bamon Bango, Aumbu, Tebaki Bongo, Nakombo ya Mano, personnel, evolution in my vein. And when this business I don't play, moving up to higher places. Starting stronger, we gon' finish it. Standing on the rock of ages. Either way, we gonna make it. Feel the vibe in the air. Keep it 100 or less. Try to do more and say less. Only aiming at success. Hard time couldn't break us in exchange, made us even stronger. Couldn't be left by the wayside. But I'm living up my best life. Stories to be told, but the truth is marvelous. Point de passer, la poubelle ça nous touche beaucoup. Ce que je peux dire alors ce que je vais vous demander c'est qu'il est un peu dérangé ici. C'est trop difficile à passer. Ah ouais, pas dans la classe parce que Dangela est comme full. Non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, chaîne YouTube, il y a ce podcast. En tout cas, grand merci à vous, internautes Nabiso ainsi que abonnés Nabiso. Tout spécifiquement, bien longo nebele, la nenge bozo continue toujours à s'abonner, côté l'émission, bande tisuka, côté la paix, partage na bango, zo sala pena bien makasi kaka, nenge zala tellement votre humble serviteur, Watakini 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. En tout cas, grand merci à vous et la sima caméra, na zabongo na ndeko José Mungu mwana changu na bien akaye, Lisa Nzambe mwana mukene ba mbongo na ebele ka nenge zala. Et grand merci à toi aussi pour cette belle image. Voilà, chers internautes de YouTube et Abisso podcast. Le lot qui ti awa précisément na disika changu na commune Kimbanteke. Toza na commune Kimbanteke. Teko bani na Kimbanteke awa. Toza pene ya école ya institut Yanda Maemba et puis toza pena EPD EP3 Armée d'Isali, donc EP1 EPD, donc c'est école mort conventionnée salitiste. Mais il n'y a pas si peu mawa ezake bilenge otebike ba venir ya lobby premier ministre ba député ba président de la République ba bima awa na ba école car ndenge salaka mais bazotanga bongo na pene ya fulu sanitaire au saranate yango tokiti awa tolobela yango tosola yango na bananchik et puis tosola yango pena baya quartier ka ndenge zalaka Armée d'Isali somi na avenue Kimbanteke arrêt Armée d'Isali la commune à Kimbanteke bozomo na simananga ezabongo école bozomo na wana eza primaire et puis mupanzi kuna ndeko cheto soko ko edengai mupanzi bozomo na ezabongo wana institut Yanda Maemba. Donc bana baotanga pena na salité bana bazotanga bazoka bongo ba mauvaise odeur ba fulu oyo et ça la pena mabe makasi fulu oyo ezu mikolo ebele ezu pena mikolo ebele l'autre fois toyaki kolobela mamwanzela bomonaki yango fulu oyo ezalaki pakaka pe ezozalaka pe kaka toyebite soki bazolongola ngo te pona nini tokosolola ngo kaka ndenge zane ya bino kaka toujours TV za radio te bokote toujours ko s'abonner ko liker ko partager et ko zapena kitoko makasi ka ndenge zala. Alors toza déjà midi heure de Kinshasa bon na bino moko circulation ba na classe misu bazobima misu bazokota avant midi et après midi donc toza awa to solo ka ndenge zala ndeko José to meka mo mki ko tambola. Merci tout à l'heure, merci. Olubizate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait. Donc voilà ndé alto ko babino tout à l'heure là donc awa na zasiko na simananga bozomo na bongo eza institut Yanda Maemba kangami eza bato batekela bango lupango yo baumbu oyo toyebaki bongo na kombo ya Fumungandu personnel tika biso utakala Fumungandu bota bongo mambo bazala wana bato bazalaka pe na royaume na bango quoi ya teke umbu oyo tobenga bongo baumbu bana ya Kimbanteke. Alors bino bozomona fulu oyo en tout cas ezosala pena bien te ezosunga pena bana classe te bazotanga bazokana basolo
ils ont sunga vraiment té. Ils ont sunga vraiment té. École il y a Ahmed Isali, Institut Yann Mayenda et puis EPD. En tout cas, et donc ils ont ça la peine mabe makasi binomo boyebi avenir ya lobby ezabongo epa ya bana oyo tozomona awa kaka ndenge zalaka ndala baki ba député ba obima awa ba sénateur ba obima awa ba président de la république ba obima pe awa mais bazotanga na condition moko ya bien te bazotanga na condition moko ya bien te tobi que école Ahmed Isali eza école moko ya kala donc il y a kala vraiment mais fulu oyo ezu bangonga ebele tope mikolo ebele fulu oyo elongwaka te en tout cas bana kelasi bazolela mabe bazotanga na condition ya mabe kosaka na kutu te bavalo pena na kati ya nchikeva na salle de classe bazoka solo awa bazobwaka babiloko ya ndenge na ndenge elongo bani te bazobwaka baniei bazobwaka bafufu epola bazobwaka bapampers ya bana alors et ça la pena kitoko te bolé bafulu hein bolé fulu yara ça va bien comment on a 20h autant va na yanda mayenda yanda vous avez classe ni 8e OK 8e mais auto ba première donc à Matisco 8e solo côté la note na chikuna côté so mabe so mabe ovanda we odea mabe to tanga bien te to lembi et si batan ebele Roumeli vraiment bon préfet boyebi ça ta préfet te que non bozo ata moi décision mo pour que longola ba salité yemo oui alors bani yara tout ça na bo boyebi ça préfet to ebisaka ma ebisa bisolo te to lembi ba fulu o to tanga bien te to lembi ba fulu oyo solo makasi donc solo pena masa ya to solo ya na to solo ya OK donc voilà Olobi solo bandi banda lelo te bana la kala solo bana la pumeto no tanga awa solo na solo otanga bwe obaki solo ba konta moko batela biso biloko bwe ta bien te pea bana moto bakoya awa ta basina moto somo yaka ça va bien comment tu t'appelles je m'appelle Octavie Mboui tu es en quelle année je suis en 5e année 5e année tu fais quoi je fais la pédagogie. La pédagogie, à l'institut Namaemba. Ok. Vous sentez comment? Donc il y a la difficulté ici à propos de la route maintenant. Donc il y a pas mal de passer. La poubelle, donc ça nous étouffe beaucoup. C'est ce que je peux dire. Alors ça, je vous demander, c'est qu'il y ait un CP de ranger ici. C'est trop difficile à passer. Donc, tu as fait combien d'années ici? Bon, c'est ma toute première fois, c'est ma toute première année d'étudier ici. Donc tu étais à l'autre école? Oui, j'étais sur lycée technique Paulino. J'étais là-bas alors. Là-bas, il n'y avait pas l'option de la pédagogie. Voilà pourquoi je suis ici. Là-bas aussi c'était comme ça? Non, là-bas c'était très propre. Mais ici je vois, il y a vraiment, il y a pas bien de passage. Regardez, vous voyez? Donc c'est moi comme ça. Alors pour nous, c'est pas bien. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, je bana chiki bazolela vraiment. Bana chiki bazolela. Solo, balembi solo eza makasi. Donc fulu oyo côté la bango solo na basa de classe. Alors moi na tanga bien ezate tanga zoka ba solo wana ezo sunga vraiment te et ça la pena fo makasi ya kosakana te. Alors papa paza akopa s'appelle kanisi na ye. Na so na papa etake moboti mbote papa. Mbote. Comment est papa? Maître Makengo. Maître Makengo, merci beaucoup. Nous c'est la chaîne Podcast TV. Le loto ko tala bino awana komina kimbonse ke école Yanda Mayemba oh bien utakala. Oui, c'est une ancienne école. Ça date de très longtemps. Merci beaucoup. Maintenant ko tala fulu oyo eza pene à école et puis ba autorité ba zolo ba elo côté etake moboti école belaoni. Bon, salubrité oyo tozoka moi parce que tolobi en pétro. Ce n'est pas pour la première fois, ce que ma camarade comme à pas continuer habiter. Derrière côté là yo moko nzela ko bana kona na Wenzangana, ti cimetière nzele zati. Et place na sewana et comme Wenze. Ah ouais pas bana classe bazoko tangela et comme fulu. Alors tozo baté
bakonzi bazomona to bazomona te bazoyoka bazokanga te ou bien comment on ne sait pas donc tosenge na bakonzi penza ntango bango bazosala mpona bango te me bazosala mpona peuple yango ezose retrouve te na bakonzi na ye nyonso soki bakosala quelque chose mpona avenir ya bana oyo ekozala malamu. Merci. Okay. Merci beaucoup. Donc nous sommes sur la route deuxième de la République. Awa na commune qui Monteke. En tout cas, bozomona bino moko. Fulu oyo ezo pesa pena pasi bana nchiki bazotanga bien te tala mama na bangoma ezo sunga vraiment te fulu ezaki mukie komi komata ezo mata te ebite sero kota tina ba salle de classe. Mbote papa toza tolobi mingi na nzela na biso tozozwa solution te tala ndenge tokomomema bakaze na mutu mbongo kofuta transport ezali me nzela okende na mutuka eza te fo totyaka na mutuka basalaka nde bamoni basala mokili na bango tolembi bango tala kutu donc ndenge chef auti koloba basala mokili na bango donc balembi voilà donc toza wana toujours na commune ya Kimbantseke na école ya institut ya na Mayemba et puis na Ahmed Isali. En tout cas eloko oyo je sungate botala bilenge bana mikie place bazo tanga fulu ya rosarana te awa bakabasele bakoya na mai bakabasele bakoya na mai awa mbote comment on est papa je suis tanga na Ahmed Isali ya na Mayemba wana chikini premier HP. Pardon? Premier HP. Ok, merci beaucoup. Solo oyo, est-ce que kota rapina na salle de classe? Et kota sombule bet soma e Jean mingi solo koma makasi na ba salité ba ba ko boka ka ba fulu ta ko konya biloko. So peut envoyer provoquer malade ba solo moi otanga bien zato e mo kimi salle de classe. O kimi no kuto bimino pe libanda donc solo mabe ba ko vanda ti. Beaucoup ça lettre monte beaucoup ça li préfère même en kuna et pas bourgmestre. Mais lettre pas bourgmestre c'est bino bo ça lettre. Ba ezana pe bisote batali boso ba lo baba ya na bonté. Ata ba zu lettre bo pesi préfet. Nous ne sommes pas les premières personnes à faire ça. Ils ne vont pas venir. Bon ça là. C'est 30 na mboko na biso. Zalo wa mabo no komino ka pamba po ata ba pesi bango elote. Ba sala bango elote. Eza na rabo banda kaleza na rabo. Ba bongo sala bango kuna presse basuka ka wana tout ta fulu nde komebele. Konya ta do ba fufu. Moi écoutez ça te. Na batu na mituka kana place moko basanga na place na ba moto. Totambola ka place moko. Komaka awa ba pampers ba fulu. Ba nini? Ba pampers ba fulu komaka awa. Nyose komaka awa l'état vraiment c'est la biso musala malade ezo biso. Merci beaucoup les pandémies za bongo na mboka na biso Congo na kombo ya Impox. Alors Impox ngo eroya ndenge nini na biloko yo. Salubrité ndenge tozo senga pene pa ya gouverneur de la ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Bumba ndenge zo bakeno slogan moko ozoloba kine ko bonga na boyete sanitaire au sala kutu te bana nchiki ba otanga mabe bazoka basola mabe basolo ya ndenge na nini humidité botiawa humidité kota na basa de classe na basa de classe sola kimpuka Oh là. En tout cas eloko yo ezo sala pena bien te. OK, merci beaucoup. To comme appelle sur côté ya école primaire parce que wana toza bongo devant école humanité. Alors to comme appelle sur école primaire kaka ndenge za ndeko sociaux. To tambo na biso, merci. Eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali bien. Donc voilà nde na lobert na bino et en tout cas bana classe baza bongo ba venir ya lobby ba petit na biso bazotanga bana biso bazotanga baza ba venir à lobby mais tozomona baotanga na condition moko ya mabe otala bino moko ndenge na telemi awa nazoka mama na solo mabe akosaka na kutu te soki na vide fona mela pena miliki soki na vide fona baye pena miliki
po solo nazoyoka ngakutu lelo kaka na ye lelo kaka nayoki solo oyo et maintenant bango bayaka chaque jour bana biso baka classe chaque jour basantaka ndenge ni bayokaka ndenge ni boyokaki nde bango bautaya koloba tout à l'heure là solo ya kosakana kutu te ekotelaka bango donc mwana komo préféré na ye soki professeur aza te na salle de classe au moins avant na ye libanda alors biso moko mpe lisusu bapetu peuple toyebaka nini tokoki kosala pour que mabe ezala te toyeba ndenge ya kotenir bakartier na biso toyeba ndenge nini ya kobongisa baterrasse na biso toyeba ndenge nini ya kobongisa baavenue na biso lokola tomoni fulu ale biso mpe tokoma profite na biso kozwaka babiloko basali te kobwakaka na basika oyo en tout cas ezosunga vraiment te tala ndenge tozonyokola bongo bana biso tala ndenge tozonyokola siko bana biso kitoko te salite ya kosakana kutu te donc ya mabe pena d'abord comprendre toza bongo na nzela d'abord comprendre toza na nzela kaka ndenge ezala donc salite vraiment ya kosakana kutu te boki ndenge bana ntiki bamu bauti koloba solo oyo ekotela bango bakokaka yango même pas alors tosengi vraiment na gouverneur ya ville province ya Kinshasa lokwa slogan ezaki non Kinshasa ekobonga tolingi mpe Kimbanteke mpe ebonga ekozala pena malamu mingi mais soki baza kaka boye mabe tala fulu oyo ta ndenge ezokoma zwa distance nango zwa distance ya mire donc kala mingi te omonaka ke na bulu ekoma okota mpe na baekole ekoma okota na kati ekole babiki soki mvula ebeti awa pena ezalaka mabe makasi tozaka na bango toujours lisu likolo ya lisu oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli donc voilà nde nauta koloba na bino ete bana oyo baotanga bakelasi baza bongo baavenir alobi alors bazotanga pena place moko ya bien te place moko ozomona kino mauvaise odeur ezosunga vraiment te alors mosika nanga te awa eza bongo lopango ya Fumungandu biso nyonso bana Kimbanteke bayebi Fumungandu bao bakenda mikili ya poto bao baza bongo partout libanda ya Congo bayebi bongo lupango ya Fumungandu toyebi bongo bamambo nini hôpital pardon wenzeku tutopesa bapesa ngo kombo ya Wenzangandu bapesa ngo kombo ya Wenzangandu alors basolo oyo eza awa tozomona fulu oyo ezosunga vraiment te ezosala pena mabe makasi eza pena mabe makasi kutu bakomi koloba bakonzi yango bana na bango bazotanga besika moko ya malamu biso totanga besika moko ya mabe mais babosani ke biso nde tovotaka bango tala ndenge population to peuple congolais ndenge bazoloba bana ya Kimbanteke bazolela trouble badéputé provinciaux boza wapi badéputé provinciaux boza wapi mpona kolobela bana ya bacommune na bino tala lelo Kimbanteke salite oyo tala place nazoloba oyo donc soki na vide fonda baye pena ta 5 manzanza miliki po soki na baya ngote loyi bomona nga lisu te na podcast ekozala pena mabe makasi kaka ndenge ezalaka bondo luka wata kini fateka akenda wapi so na koti pale mabe bana na bakodame te pale kofutama te kosolo oyo nazokawa foka na baye miliki alors tosengi pena na gouvernement congolais surtout mingi kobeta sete na badéputés provinciaux le député provinciaux yo oza na parlement ozozwa mosolo na yo mais kobosana te place oza wana bango nde batiaki yo tala salite tala fulu ezosunga vraiment te bana ntiki baotanga bien te bazoka basola mabe ya kosaka kutu te botala bino moko route ya deuxième de la république awa na commune ya Kimbanteke bazolela nzela ti lelo kutu malonga te mais bana classe pe bazolela parce que lelo toyei kolobela pena mingi nde bana classe solo oyo bazoyoka ezokotela bango ntina basale de classe ezosunga vraiment te alors soki bosalango pena lombango kolongola basalite oyo ekozala pena malamu mingi ekozala pena bien bave Charlie Wayungu ya mama kokoma ntima na Canada wana batikaka Kimbanteke na bango boye te armée ezalaka boye te mais tala ndenge ekomi
talelo onenge komi en tout cas eloko yo ezosunga vraiment te tozolakisa bino kaka bakwango place fula yango ezali kaka ndenge ezalaka ndeko josé tokota lisusu oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing baweliwa begin koze eleki mingi likolo na se koleka baute bomoni bongo bana kelasi bauti koloba alors naza mpe na moko ya bachef coutumier ya commune ya Kimbanteke na kombo ya président Kene alors bana Kimbanteke oyo bakenda bongo libanda ya mboka na biso Congo boyebi président Kene bobosani te groupe théâtral na ye ezalaka bongo na kombo ya ezali na kombo ya bolingo succès pesa impact ba news awa na commune ya Kimbanteke et puis partout na Congo ka ndenge ezalaka l'autre fois tosalaki na yesu ba interview taka liboso ya full oyo alors tozongi lisu parce que full yango ezolongwa kaka te toyebi te soki eza po ya nini bana classe bazodéclare nasola bongo na parce que eza chef coutumier ye na koyeba mbote chef. Mbote papa journaliste. Bonne va santé. Santé allons bien, nous on a santé allons bien. OK. Merci beaucoup chef coutumier. Full oyo l'autre facteur ka tolobela kango pona environnement. Alors tomeki susu ko zonga mukesima pona ndenge bana kelasi bazotanga bien te ba solo zo côté la bango mais full les appels liboso ya royaume na yo. Osolo bani. Bon papa na olobani na ngotoloba. Omoni bato soki mutu akola na respecté akola na vie moko société to loba to azalaka mutu moko koyeba kofana na bato te bato ande moni bazo faire souffrir le peuple congolais pe o moni ke ba boy vision ya président de la république po papa na oyebisa yo soki penda biso ba congolais to zalaka mitema malamu et que soi-disant que tu es dans l'église, avant yo comme un député, avant comme un apôtre le yo zali, zongana nusima omituna makansinanga zalaka nini avant na comme le na bisiko ngana komi. Ce que le makansinanga zalaka ke ya ko finga, ya ko corriger baningo bazaki na gouvernement à l'époque et que lelo yo comme ne sikana, oza ko arriver yo moko na ko faciliter président de la République t'acheter donc aux anges satan parce que satan a le barama le bamoko ya ko flatter batu ya moni a flatter ki Ève nanenge Ève ki ko kweya biso dali descendance ya mfumungadu balo bagelongo na mutu ekitaka na mapeka lelo songa za chef coutumier toza na chef de groupement Kimbanteke ezali village na kati ya province ya ville ya Kinshasa eza mboka na biso eza na droit ya kozana ba chef coutumier eza na droit kozana ba chef de groupement lelo chef de groupement na biso kombo na ye le Zayad Ndola André Motaro ala chef de groupement nazali chef de village ya Kimbanteke Kimfuta tina maya ntimba donc contrôle yo ngam naza mukonzi koya kotala ti liboso na ngai il y a le pont à chef coutumier oh fumonga nazaki baba na pesa valeur na l'époque des républiques mais lelo oyo ba konza lelo on ne sait jamais atoko lia mais kanisa peuple atoko yiba mais kanisa peuple za mutute ya koloba biloba lobaka ke peuple aussi longtemps que bosa lelo ko moko na peuple te gouvernement bazana droit ezala ina ezala deux ezala trois oza prince makadame banda s'intéresse o na cimetière ezelo ko moko pena soki volonté ezali et ko ça une semaine te pour tout monde ba création au mindele basalaka s'intéresse je pense si cimetière na c'est 1 km bien 2 km ezelo ko te que lelo oyo population ba ko boka foule na makadame la police ezali awa chef bureau quartier ezali awa mais bako lekana a bako mona mutu bako kanga poitier tatouage to poitier locks mais fulo bako mona mutu police zo leka moni mutu ena ba saki na ko boaka fulo atiki et puis pe liboso il y a résidence à chef coutumier atiki ya on moni que ngana ko singa bako de l'état soki ya solo baba naki ko finga
politique oyo ya kala babanda kocritique yango bango babongisa mpo soki ote lelo ezala bango moko na nzela ya télévision oreke bazala balobela makambo ya kobongisa mboka bango bazokende makambo ya kokumisa ya kosala badeba ya kolakisaki français ya kosala donc bamakambo bazosala papa journaliste donc nakoseka na mawa biso totangi classe te mais kotala pena boy mitema mabe eleki tro na bakongolais to mitema mabe papa na peso exemple zwa député ministre gouverneur zwa bango nyonso tout zwa bango nyonso tout oyo bazalaki à l'époque na 5 ya président Fachi tala bango lelo bazongi tala bango lelo soki essence wana baza nango lisusu parce que abotama na essence moko te ke bato bamoni na kati ya quartier oyo mpena neti te aye kosomba yango aye kokopie yango na kimukolo tellement ke na quartier azalaki moto ya badeba moto akokritike moto akotonga ntango akomi député national député provincial mosala na ye ake na parlement kokino loba babiloko ya buzoba ya koganga ya kotonga ya kofinga voir tala niveau tokomi voir même akocritique président de la république omona te ke mpo mona ke congolais awuti na makambo na ye bana na bumwana na ye éducation ezali te alors président sala makasi na ministre ya justice bakotisa éducation kati na bacongolais yango na président Joseph Kabila aza na raison koloba nini ke na regrette eloko mona du échec kobongisa mentalité ya bacongolais il a bien dû aloba makambo eza na nzela me tofingi ye tocritique lelo Fachi wana tozofinga tozocritique apeso poste kaka yo mutu oza lisusu crecre bakopesa mbongo kaka kolia mbongo ata ale na ye me yebaka okolongwa après 10 à 15 ans okozana osu riche te so tozwi bana na mobutu ezala lelo oyo balonga na ntango ya Joseph ezala balonga na 5 ans papa bakokufa kaka nzala mpo nzala balalaka na ye nzala balambukaka na ye piaka balalaka na ye piaka balambukaka na ye donc okokende olambuki na ntongo okomi na coin piaka azozela yo nzala mpe azozela yo otanga na poche eloko moko ozala yango te mais oyo oyibaki les bienfaits oyebi yango oyoki so bakomana baku les bienfaits nini les biens mal acquis ne profitent jamais yango na papa mpo na foule oyo tokoloba te ke président de la république tala biso fulu na Kimbantseke tala biso nzela na Kimbantseke ministre ya nini ya environnement azali ministre tel makambo tel prince azali lelo ministre ya justice azosala makambo oyo ezalaka mpe oyo ezalaka à l'époque donc azozongisa biso na nzela azongisi biso atiki biso bulumbu yango moni mutu na mutu ya magistrat banani bazomona bulumbu na bango tata oyo ayolongola biso bilamba yango nde mpe ministre Kingandi na poste na yo mpe sala ndenge wana président Félix Tembe azotinda ministre Mutamba kanga mutu boye sala boye non azokende na justice ndenge ya yebeleli yebe bapesi environnement ndenge oyebeleli bongisa so bazosala yango te papa ata bale mbongo ya Congo esilaka te mais oyo yo le ya Congo moto ekosila yo ya yo ekosila mais mbongo ya Congo esilaka te mbongo ya Congo esilaka te. Merci beaucoup, chef coutumier, président Kene Kene. Maintenant, dans la classe, bazo déclaré trop. Est-ce qu'à l'époque, peut armer à la Kaboui? Les camarades dans la classe, bazo na droit. Papa so continue à 4 écoles. Oyo ka solo nenge zo kende kuna. Kimbantseke nous avons na bangungi te. Lelo Kimbantseke to combien bangungi? Hein? Kimbantseke na bangungi te. Depuis 56, si je me trompe pas, 55. Kimbantseke 54 Kimbantseke Kabwama ngungi ezalaka te tozozwa bangungi na ba 2000 talambula boni mpona nini bana bato bawuti barungwe bawuti bakomine ebele bamesanaka na bangungi na bango bamesanaka na bafulu bana Kimbantseke pena original oyo ya solo bayebaki makambo boka biloko na balabala te meme okoti na bariel eza baveni okomona fulu te mais bo bawuti bakomine musika oyo bamesanaka nango bango nde moto baye na système wana bamuto na système wana bana classe bazo souffrir okota na libanda biloko bazo texela bango ezali Dieu merci pour maman na bazipikaka yango sikoyo
baza na souci ya bana wana to baza na souci ya bana te bamama mosusu bakolekana awa ozomona ke mama moko koko presse eza ya kobukana moya kota na presse akolekana pembeni potopoto mpe ezali wana potopoto eza nini bainfection ezokota biso bana bakabima classe soki potopoto mai etondi kuna zaya bakende ezali te mai bakoluka bana bakoluka tokota boye tosala boye bakeshe ezopola bango bashote ezopola bango donc ministre atali makambo etali nzela oyo etali makambo etali bafulu asala tout na papa gouverneur na biso surtout gouverneur lelo oyo toyebi bien asaka mosala topesaka bachance batika kosurcharge président de la république aza na bamakambo na ye lelo awa na kimbanseke président de la république ayaka awa te mais badepute kimbanseke baza bachef ya quartier bazali bachef de ri bazali brukomese mpe azali donc neti brukomese toyebi ye te nga nazala na chef coutumier nayebi brukomese te donc bokutalaka pena te nayebi brukomese te nayebi brukomese ya nsele po kuna tokenda barino na biso bachef coutumier oyo awuti kolongwa no aye sikoyo nayebi bango mais oyo ya biso moko ya kimbanseke nayebi ye te balukaka mpe bino bachef coutumier te biso te yamoni ke parce que eloko mosusu omoni eloko eza mboka nga naza na droit kosensibiliser population mpo na nini ke tobunda likambo etali ya fulu oyo soki otali awa eza papa paster na biso armée de sali moto asensibiliser bato parce que atie boutique oye awa epa na biso kuna tolongolaki mwa matiti kuna ndambo etikali tozoluka soki tosani tolongola yango tokolongola yango me makadame ezokufa kaka donc nakosengela bakondalete bazwa bobangi ya nzambe eza ebandeli ya mayele bazwa bobangi ya nzambe balata soki ya solo bena bakenda baeglize ya solo bakumisaka yesu mokonzi na bango donc bazwa bobangi ya nzambe balata bazwa mboka na biso pene oserie bayeba pene ke naza congolais mpo balongola na le président de la république susi na motema na ye to na motu na ye mais soki bakei kaka ke mpo na likambo etali kaka ke toyiba tosala boye baosala badeba moko inutile badeba moko oza koaboutir na rien oyoki badepute lelo mbwa azoleka na ya mwasi me babengi ya otala na mboyo mboyo eza ya mwasi to mobali me mbwa aleki ya mwasi azoba nini mbwa ya mobali baza bongo mbwa azoleka ya mwasi me balobi na yaka o mbwa nini mbwa ya mobali o mbwa ya mwasi te mpo na nini mabe ezoleka na kati oyo bazomona na kati ya congo bango bazoloba bango ke malamu congo ezotambola malamu président ezodirige malamu mais poseye bazolinga batia président échec yango moli bazoloba ke aza mabe mbwa ya mwasi to mobali o mbwa ya mobali orke mbwa ya mwasi bamona mabele ezodiembela mais badepute bazobani baintellectuel babenga baintellectuel so baleki na télévision soki asimbi français awa ekobuka te bulding ya sozacom na bango koutilize kaka wana bulding ya sozacom ekwei mais mpona kosala baréalisation kosala makambo zéro mais koleka na chaîne débat komona tala bato ya mayele bazoswana bazoluka babunda na télévision est-ce que président pena aza na bato manque éducation papa to olobi français yango ti etongi grade ciel zéro mpo oza koaplike yango te fo koaplike yango mayele na yo basenga mpe sagesse intelligence eza nango eloko te ya na tuna intelligence elingi eloba nini mpo oyebi français na kokoma yango te oyebi langa bapaya nde olobi koza intelligent te eya bongo te intelligence ezolasaka moto oyo ayekoli moto oyo atangi acomprendre makambo ya ayekoli acomprendre makambo ye atangi moto oyo bapesi ye poste acomprendre poste ye bapesi ye asala yango te akoluka ayekola yango mpe acomprendre aplike yango moto intelligent ye wana eza teke babengi oza intellectuel mpo ozoloba français ozoma te bango basala badeba komata mosusu ke moto o ye azali professeur en économie oyo aza professeur ya boye mais ntango bakoma na plateau bakomi oswana yo okomi kocorrige professeur wana bamo français baza mayele te pardon na ndenge mabe te parce que baede président de la république mponaki mbanseke tokozala boye te et puis bazalaka na habitude ya kolukaka bachef coutumier toza boktoto na ville ya kinshasa to boktoto toza na mo maloba ya koloba tolingi boye bakosala prince baye tosangani biso bachef coutumier tolaleli yango lobi ntango ozokende osala cérémonie
bilima bisimba eza na se ya mabele awa tokokanga bango tokoluka place totinda bango bakende ezala mpe asolo bilima bazala na se ya mabele nga na oloba na yo mpo naza chef coutumier te lelo nayebi yango oyebi nga nalakela wenza ngano mabe lokola batonga wenze baboyi koreconnaitre biso nalobela wenza ngano mabe wenza ngano eteka su malamu te oyeki baseskiza mpe te bango baza baleta te est ce que leta koseskize mpa mutu moko aza leta te oringa mpe chef coutumier naza leta oyeki natonga kala bachef coutumier bazalaki mpe badepute yango moni bazokopte biso pa présent na ensemble bazokopte biso eza normal papa donc bachange nano mentalité bachange mitu na bango mitu wana bawuti nango na bumwana yango te oyo bakoleli nango bazokopie yo ozomona te ata crime moko moke ebimi na quartier na cité soki etamboli ministre to député aleki na tv abwaki cri wana est ce que na niveau na ye akokopie cri wana lelo oyo soki na moto alobaki ke lambolia ekomi ntina bato ya leta azosala émission omona lambolia est ce que pena eza na niveau na bango yo mwa soki alongwe na kidepute alongwe na gouvernement congolais azongi ne chômeur okomona ye kaka bongo mpo na nini lelo oyo akoyefanda susu na yo te akinofanda na bato moko ya bagrand homme baresona ya kotaki ta kokota yango mais soki alongwe azongeli malewa azongeli yo na quartier omoni eloko wana donc nga nasengi na bango kaka nalobi mabe te sala babe balimbisanga mais etanke chef coutumier nayebi mboka na biso nayebi kisasa ndenge ezaleleli bameka nano baye wana mpo bino nyonso boza bakinois te boza bavrai bakinois te mpo boza na bamboka na bino boza na bavillage na bino boza na bagroupement na bino baboti yo awa ne ya Kinshasa mais tu n'es pas quinois oza pirema quinois te mpo so mona abotami na France aza pirema français te nandeni maintenant abotami ka na France abotami na France aza français te ata changer nationalité oza français te makilano ozaka oza congolais ndenge oyo muniango oye na Kisasa to oye na Kimbanseka oza muumbu te oza toujours munianga ata obotami na mabele bawumbu oza munianga oza mundibo oza muluba oza swahili oza nani mais Kisasa eza ya bawumbu na bateke biso nde bakolomboka totika bino bespace bozwi bozosala meta meresi bapesa na mbwa tala retour bayeba ke Kisasa eza na omani tobanga bamakambo so mpo na nini kokanga est ce que lero ozalaki mpa na bino ozalaki député te ozalaki ministre te ozalaki gouverneur te yo oza droit ya kanganga papa eze oza droit mpena ya kanganga okomi major omeni bansala moneleka oyo okangi mutu sans but to changer mentalité congolais a changer mentalité oyoki bana na président de la république ti na biso nyonso na biso bambolombolo to changer mentalité mboka eza ya kobeba makasi mboka bato na bato baparti politique batala est ce que babongisi Congo to babebisi Congo baprésident bango mpe batala est ce que babongisi Congo to babebisa peuple congolais. Mais le slogan oyo gouverneur ville province à Kinshasa excellence Daniel Bumba que je salue à passant azobakena lobby Kinshasa ekobonga est-ce que na Kimbanseke ba misala pe salama neti musala neza na Kimbanseke neti musala nini ngai loba na kosenga mpe président de la république boye na koloba ngo lokola bino mpe boye na profite cimetière ya Kimbanseke oyo balobaka oyo tosali bo tozongisi boye eza cimetière ya bawumbu eza ya leta te ntango cimetière etondaki oyo tozalaka nango awa na virage kokendeki ntambo bacimetière mosusu ya bakote oyo kikole ezalaki mosika fumunga afungoli cimetière ya likolo mpo na kokunda bawumbu na bana ya Kimbanseke mwana njili te mwana kitambo te mwana te cimetière ezalaki ya kokunda bawumbu famille na ye na bana ya Kimbanseke donc libota na ye oyo aye na libota na ye oyo baye ezalaka bongo nde nzoko oyeba ayaka kosenga espace na asenga espace gouverneur nzoko oyeba à l'époque aye kosenga espace
espace au bon à côté wenzama ba espace ba bisaka l'état côté ba tia bureau wana ezaki espace o tika laka ezaka na limite te pona nini ba yebaki te ke cimetière ko zala boy oyeki ba yebaki te mais lelo oyo biso toza na place à okunda bande ko na biso te tala yo boko na degré un chef coutumier na place à okunda ndeko na yete mais so bayoka ko ba umba sali bo pour ma belle cimetière eza nanu ya biso mais l'été il faut zala wana pona nini atambwisa coutumier ndenge likambo ezaleleli alors le président de la république azana ba vision na ye mais aya tu peux ce message va kanga cimetière 50 c'est le cas ba kangi cimetière to di cimetière ndambu ya biso moko ba umbu to zuyango ndambu na pesa église ki bangiste ndambu président de la république azuyango atie ba société donc bolinga ba compagnie président ko sala fois ezalaka na ville yezo mona na espace de tikalaki ezala kutu ya des mecs ba chinois bazotonga bongo cimetière musana mo cimetière c'est tondaki ya kitambo wapi oh ya kasavu wapi ya 13 wapi banda ko ezakona mabe bah ouais ce que si ba kufi 50 après c'est sili pour c'est comme déjà ville les a sous bokate langa pena président de la république ayo kanga ke atinda ba konji to kuta to solo la ndenge bato ba solo la ka ba dui ba kisi ba pomper ba kangi cimetière allez côté l'état ko sala biso to regarder cimetière ba koko na biso ki mfuta millions to regarder parce que to ko bugisa ba ouais na biso te po le bilo ba kutu na biso so za mboka na bilo ba cimetière wana biso to regarder o etikali président zu yango hein ba longoli ba kuluzu wana nyoso tout ba dui ba compagnie ba sali ki manteke ça la bien ba te belé ba ko sala hein chômage ko longwa kulune ko kitata mususupe mais ouais bi batam ata président lobby. Ok, merci beaucoup. Là, c'était le chef coutumier. Il y a Kimbante qui est dans le village, chef groupement à Zali, chef Montaro. Que je salue aussi à Passa. En tout cas, beaucoup de chef coutumier à Outikoloba, Fulu Oyo, Bangomoko, Nabe Fort Nabango, Bazolongolango, Malembe, Ti Kino Ekosila, parce que dans la classe, dans le temps à Kitoko, l'environnement est à la bien. Dans la pandémie, on a bien bon Mpox. Mpox, c'est la salité. Tu dis que Covid-19 est silaté. Covid-19 est sali. Puis malaria, on a raté malaria, sali. L'ora boye, et so ben bangungi, ba salité, tozo ben la typhoïde. En tout cas, et so ça la pena malheur minité. Et tozo qui bon moi moni boyoki électricement muki pas ya chef coutumier et président Kennedy na bi ke ba bazana poto comme ba bazana la Canada lokola mon vieux Charlie Wayingu. Il y a maman Kokoma Chatima, moi déjà président Kennedy Boa Sepeli, a zongi maman na idéologie a nous a raisonné maman ko coupe théâtrale et bolingo succès et karanenge zalaka voilà. Donc on a appelé mingi environnement pour na bana kela si ba otanga bien te pour na fulu oyo président Kennedy pardon chef coutumier Kennedy a outi ko t'appelle tout souvent mukeli solo parce qu'il y a un message à relancer bon pas ya président de la République te jouer un pied levé donc tozong c'est ce qu'on a quatre parce que yaza mutamakambu donc toko tika bon te tozong c'est na oyo zabiso na biso suka ya makambu elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange comme akoyebisa. Voilà, très cher internet sur YouTube, il y a Biso Podcast en tout cas un grand merci à vous bozaki pena et belé à kolana bongo émission na bino ya mokola lelo deva ba etando ikena bino en tout cas né le ben bino kaka bo continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker et ko zala pena malaming to zapena page Facebook to Instagram et puis sur WhatsApp YouTube donc tozawana ba numéro zawana robenga vraiment so robetika ka plus 244 plus 44
okozwa bongo moko ya bakonzi kuna na mikili ya poto à partir à Londres soko beti pe a plus 240 code mboka ya Willy Musheni okozwa pe moko ya bakordon na biso awa na komo ya maître Jean Fumu bokosola pene kozwa pena bien 4 mois votre humble serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise autrement appelé Exode 14 en tout cas un grand merci à vous na sima caméra nazaki bongo na ndeko José Mbungu mwana changu liso nzambe en tout cas bomoni bongo tokitaki awa na kimanteke pona kosola bongo fulu oyo ezopesa bana kelasi pasi bomoni ndenge bana kelasi bamo bauti koloba bazoka pena basola mabe ezosala pena kitoko makasi te ezosunga vraiment te alors il faut koyeba na kosala pena lombango tosikala pe appel pa ya gouverneur de la ville province de Kinshasa excellence Daniel Bumba Lukoki koyeba neni ya kolandela pena environnement awa na commune Kimanteke précisément liboso école armée aux bongo na avenue Kimanteke kolongola on a lombango kozala pena bien 4 mois et na pesi pena ba moto belé pa ya bato ba soutenir vraiment Watakin 24 les lions de la presse congolaise lokola moté Charlie Wayungu ya mama Koko Matsatima héros d'Alors depuis Canada et pour qu'aposa saluer les trios d'enfer et grand merci à vous et na remercier mon vieux Chris Bambi depuis Turquie et pour qu'aposa saluer mon vieux Trésor Lutonadio ya mama les 650 la famille Kandolo Mobimba na pesi bino ba motato pour qu'aposa saluer les trios d'enfer un grand merci à vous Zamba Pabola bino aussi que ba confrère nanga ba concert nanga ya cher no bolinga makasi mais ya biso podcast soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo